ete pona bolingo ya Israël Nzambe akotika Israël te, pona bolingo ya Sion Nzambe akotika pe Sion te. C'est-à-dire lelo pe Nzambe oyo amemonisaki na Israël azokomemonisa lisusu pe na kati ya Congo aza kaka le même Nzambe. Bible elobi na Hébreu 13:8 il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Nzambe tosambela aza Nzambe ya nguya. Jésus-Christ aza na puissance, aza na makasi, na nzela ba prière ndenge tozo prier, azotalisa déjà grandeur na ye. Toyebi ke ayebisaki nga message ke no avant Jésus-Christ azonga. Message na ye kotambola bakongoli bakopanza message ya Nzambe na monde entier. Bakoteya mokili mobimba. Pe gloire ya Nzambe ekomonisama na kati ya mboka oyo. Ba matière oyo Nzambe atia na mboka oyo ezali po servir peuple congolais, pe po servir nation mobimba, pe kozala pona évangélisation. Bozwi oyo atie na mboka oyo ezali pona kopanza message na ye na kati na mokili mobimba, pe bozongi na Yesu Masiya eya po ete bato bakota na lola. Donc vraiment ezali moko ya bamission oyo Nzambe apesi biso. Bagéant wana tozo continuer kokweyisa bango. Tous les géants, Nzambe alakisaka bagéant mosusu akolakisa dragon, mosusu akolakisa serpent ancien, mosusu akolakisa yo elima, mais soki totali eza mutu. Po soki totali na Apocalypse bazolobela mingi l'animal, la bête, mais eza bête te quelque part mosusu pe eza mutu. Bazopesa pe ba identité ya bato. C'est-à-dire eza na bato bazo combattre mboka. Eza na bato bazo bungisa mboka ke mboka ebonga te, bato pe bazala malamu te. Mais avant Yesu Masiya aya tokomona bolamu ya Nzambe, tokopanza sa malamu tant oyo ezali temps ya préparation ya biso tosala ba prière ya makasi biso ba chrétien, to préparer peuple ya Nzambe na ba prière mpona kozwa victoire oyo Nzambe azopesa biso. Parce que kala te tokokota lola. Lola ezali ya sire mpona bana oyo bazobanga ye. Soki oza na botosi liboso ya Nzambe, Nzambe wana akotika yo te, Nzambe akomimonisa kati na yo pe akosunga yo. Soyez bénis. Merci beaucoup, Papa Prophète Isaac. Tolandi oyo nyonso lobi eza maloba oyo ewuti pena ewuti epai ya nkolo Masiya ye moko. Po Bible elobi te la foi vient de ce qu'on entend. Nayoki pe natatoli oyo nayoki, Nzambe atalisinga ke pena oyo maloba ewuti epai ya ye moko. Confusion oyo nazosala oyo batu ya mokili en général, ba Congolais en particulier, eza ke bazosangisa Yesu, bazo comparer Jésus na l'église des Noirs. Batu ya église des Noirs bazoteya batu kotalisa ke Yesu Masiya aza mobikisi na biso te, mais aza mobikisi ya mindele. Wana eza lokuta. Jésus-Christ aza Nzambe ya bamindele te, aza pe Nzambe ya batu mingi te. Jésus-Christ aza Nzambe ya mokili mobimba. Oko séparer te ke azaka pona de race, ou bien aza pona race moko. Ngai ayebisaka ngai ke ye mutu asala ya biloko nyonso na mokili awa. Soki omoni ntaba ya pembe, omoni mosusu ya noir, mosusu ya jaune, okoloba te ke taba oyo ya rouge aza na Nzambe ne asala ye, oyo ya jaune pe aza na Nzambe ne asala ye. Ezalaka bongo te. Donc Nzambe aza moko. Ngai ayebisaka ke même ba couleur nde bolata bilamba, est-ce que ezaka couleur moko? Eza couleur moko te, ba couleur eza ebele. Okolata lelo chemise ya pembe, lobi ya rouge, lobi ya bleu, lobi ya jaune, eza ya yo. Okoloba te ke parce que yo oza couleur mosusu fo pe eloko nyonso ezalaka na couleur ya yo, eza bongo te. Le biloko tu Nzambe asala biloko te na système ya monotomie. Nzambe asala biloko mpona gloire na ye. Tous les couleurs, soki otali même place tozali awa, omona ba couleur eza ebele, ozomona ba vert eza, omona ba jaune kuna eza, to nyonso tu omona ba fleur eza ya rouge eza ya jaune eza. Okoloba keno ba fleur oyo ya jaune Nzambe mosusu asala yango, ube ba fleur oyo ya bleu Nzambe mosusu asala yango. Nzambe azaka moko, ye wana Yesu Masiya oyo ayaki mpona kobikisa biso. Na Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17, alobi ete il est l'image de Dieu invisible. Babi, toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc yende aza Nzambe aza invisible amona na te. Jésus-Christ nde aza Nzambe oyo azokomimonisa na miso ya bato nyonso. Donc mutu akoboya kobikisa kolanda Yesu akobika te. Donc le biko eza libanda
yesu te lobiko eza kati na yesu do soki moto oboyi yesu okokota lola te okobika te ata osambelaka nzambe olobi nasambelaka kaka nzambe okobika te fo ondimela jésus christ azala seigneur et sauveur ya vi na yo nde okozwa vie éternelle. Moto moko atunaki nga question abi prophète me nayebaki frère moko akabaka mingi abanda kosala badon kosala badon eza bien okosala badon mais soki osali badon eke oyambi yesu te okokota lola te parce que tozali kobikisama te na moyen ya biloko mais tozobikisama na kati ya foi en jésus christ do fo ozala na foi epai ya jésus christ po babike soki exemple moto azotia kondima ke akobika mpona babiloko c'est-à-dire ke akose glorifie ye moko akomona ke mbo naza sauvé à cause ya babienfait na ngai. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mais nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Donc sali ya nzambe soki ekoti kati na yo mpe grâce na ye nzambe akoyoka yo. Ça va, soyez bénis. Merci beaucoup papa prophète Isaac na miyano na yo na kanisi ke soki nzambe azomimonisa à travers basali na ye basali na ye nde batu bazoteya batu bayeba nzela nini ya malamu biso tokoki kolanda. En tout cas merci beaucoup na réponse na yo nzambe azwa luku.